Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi binombote, bana papa nangai, peuple de Sion. Je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Avato banda vidéo na biso, message na biso, penin na lina loba na paria. Papa nanga, na transmettre na libota na ye, na lingi vraiment totika moma o na molimo mo santo. Oui, c'est Rebecca Maïta Mungongo vidéo, wana ezalaki vraiment na se. Mais vraiment, nazo mitungisa na base eleki makasi mingi. Oyebi ke ezo finanga tono linga na mata ezo kanganga. Donc, vocal ezo déranger penga. Mais, totika moma o na maboka molimo mosante na osala effort. Yo mata base yango. To ebande ni to bunda na mungongo yango lelo yoki. Na base. Po base ezo maluka bato bayemba. Oyo loba ki polanga kokokisa momoni base wana. Boube. Donc, base ya lolenge wana. Pas moi la voix si c'est pas bien. Pas bien. Mais, lelo na l'aide de Saint-Esprit. Molimo sunga biso. Volume ozana likolo. Donc, totika moma ona maboko ya nzambe. Amen. Papa na pesio merci pour tos nzambe tongo sietani. Papa merci na mokolo pesi biso. Mokolo ya sika banda tobota mana tomona mokolo yo te setini grâce cette année vraiment banda tobota mato yoka ki yango to bande koloba yango 2023 maintenant to kota kite mingi ba moni yango te po pesa mela ki bango te mais nzambo sali biso grâce na libota no 2023 et pesa meli biso lokumu ezonga epai na yo nzamba boboto yo sélectionné biso tokota na neo na bato malam na bato mabe oyebi na Seigneur yo nde mutozo mema mokili tokobanga eloko moko te pambolama na yo papa na mokolo lelo netolama na mokonzi ya l'univers Seigneur bozalaka mibale te le créateur de toutes les choses oza yo moko papa de Genèse Apocalypse yo moko tocholaka bango banzambe baza balobaka te bayokaka te bamonaka te basala bango na bakoni na banjete me yo nzambe mokonzi ya bakonzi okokani na moto te sika kombo na yo etangamaka kombo mosusu etangamaka te pambolama na yo mopesi na pema mopesi na bomo ekolo o Jésus de Nazareth quel amour otiki lolo kiti na se mpona kopesa bomono na bato lokola biso lelo tokomi mbao ya yo pambolama na yo papa toza reconnaissant na bolingo na yo na geste pe na amour na yo tu nous as montré Esaïe 53 papa omika bimbeka po lelo biso tozalo po tozalelo tika to pambola ma prière nanga vraiment Esaïe se dresser na Saint-Esprit les paraclés oya ndima ki kozana biso tozala bofelin te atiki yake koluka biso atiki nona nef alandi ba biso obiska deja to bonga kinzela pe akozongisa biso na nzelo sukaki wana te osokoli lelo komisi biso bana na yo pe basali na yo pambolama na yo nzambe oyo changeaka identité spirituelle ya moto nzambe oyo changeaka langage ya moto façon de parler façon de regarder tu es vraiment bon tu es merveilleux papa je te bénis je te salue le matin Seigneur que ton nom soit magnifié papa na pamboli bon nzambe na yo kombono ekumama libela na libela molimo mo santo oza vraiment malamu mingi mpona nga talatina na tiki journée oyo na maboko na yo Seigneur prends soin de nous prends soin de ton peuple Jésus de Nazareth molimo mo santo les paraclés na tiki tango na maboko na yo bomba biso na makila na yo bayeba kolanda pesa bango molimo ya discernement confirmer bango message pe oyo nazoloba ewuti epai ya nani oza nzambe olobelaka bana oyo na bandenge ebele na ndoto na voix audible papa sala bana no bazala sensible na écoute non parce que yolobi ke baoya yo bayokaka mongongo na yo sala bango bayoka yo na kombo na Yesu Masiya po yo moko olobaki na biso ke bato bazotuna nga Rebeka naza wapi mais cette fois-ci baomonanga kati na bino mimonisa papa bamona yo po toza nzambe na kombo na Yesu Masiya tolobi amen nzambe alola apambola bino molimo mo santo abongisi voango excuse telefone ilingi koya keba koya te tchumbu donc nzambe oyo tozobondela il est tellement merveilleux moni français na bimission nanga mona na bibilo nini bimi mais comme osenga so beti leka ngamo pe na leki wana bozonga sima ngabe olosambo so na zonga sima na bongiselo ni na bongisa bolimo bosa tu bibongisela
bongisa losambo. Bana na nzambe bo sakana te na makambo kanga na porte bo kanga na porte bo simba ni télévision ko bon kombatcha pe volume te boyoki kombatcha na volume te to awa to beta na munoko wana oyoki to beta na munoko wana kanga nini oyo so boyeka TV badi ko bouger parce que zo bima mabe comme bino mo bibi senga soko beti leka kozonga sima te okangi ka ba télévision soki papa na mama zaka pembe na TV tika papa vandi concentré yo simbika TV na ndenga likolo comprendre soka TV bando ninga parce que français zo bima mabe yo simbaka TV kanga volume to mekano koleka nzambe pa osala to mekaka pe nanu so to meka te ndeni to yeba c'est tout solo anam a toujours solo la nanu na français mais avant to kota la message na ba question oyo bo memelinga pourquoi na lingi na solo na bino ndenge Saint-Esprit a solo la nangai pe nini mulimo mosantu aloba nanga oyo ko sala pe que to avancer. C'était un jour na bandinga mona tika na ko seka makambo nzambe ya sérieux mais to mekaka so to meka te to yeba te boyoki wana babiri beka meka tika makambo seka lobi bogodo ça va. C'était un jour dans ma maison j'étais avec so na bi mabeto leki kaka voilà babi banda kaka yope ko l'examinichi. C'était un jour dans ma maison. Le père de mes enfants, il voulait les m'essayer Oyo. Mais moi, je voulais les moindres de tous dans la maison. C'était comme un combat. Mais lui, il ne voulait pas que moi, je les regarde les messieurs, les moindres de tous. Et moi aussi, je ne veux pas que lui, il regarde les messieurs Oyo par rapport à ce qu'il est sorti, par rapport à les magiciens, il y a des signes mauvais là, qu'on regardait dans son musique. Alors moi, d'autres fois, les démons me traumatisaient. Je ne dormais pas. Il y a des maris de nuit qui me traumatisaient. C'était comme je t'ai dit qu'il vient, mais il me fait rigoler aussi. Ça me dérangeait. Moi, je prie. Pourquoi je vois ça? Alors ça me dérangeait. Avec les démons aussi, comment ça me traumatisait pour que je suicide. Je me jette dans les fenêtres comme ça là, les suicides. Tout qui est bon. Pour toi avancer, yo simbaka la télévision quand porte tout akoyo kamakamande konazo luboyo qui va français biso a mutayo kate ka biso bobala papa to yo amen. Alors Seigneur m'a dit faut commencer à regarder les moindres de tous. C'est ça que je dis, que Dieu peut les cacher, quelqu'un ou bien chrétien, un enfant du Seigneur dans les ténèbres comme elle a caché Moïse dans les fleuves de Nil. Dieu peut vous cacher là-bas. Donc Dieu voulait que je les regarde les moindres de tous. Et j'espère que vous connaissez le monsieur qui s'appelle lui-même les moindres de tous. Vous comprenez? Simba TV quand rapporte. Tika makelele, tika volume kanase. Alors, père de mes enfants aussi voulait qu'il y ait Oyo dans la maison. Mais moi, quand je chante les chansons de Ye Oyo, ça musique, elle met beaucoup les musiques de monsieur Ye Oyo. Quand je dors, vraiment, je vois les maris de nuit. Mais moi, je ne vais pas les m'essayer dans ma maison. Mais quand je regarde les moindres de tout ça, je vois les bonnes choses. Lui aussi, il ne voulait pas que je regarde les moindres de tous. Parce que si je regarde les moindres de tous, c'est trop. Je vais devenir sa femme. Hein? Les coquinages. Sa maîtresse. Sa maîtresse. Mais avec que je ne dormais pas, mais lui il dormait, mais moi je ne dormais pas dans la maison. Tout le monde peut dormir, mais moi je ne dormais pas. Et Dieu m'a dit, commence à les regarder. Moi aussi, je commence à les regarder. C'est ça que ça m'a fait monter la vie de prière aussi, lire les Bibles. Je commence à lire les Bibles, les Écritures. Quand je lis beaucoup les Bibles, je l'écoute, je prie beaucoup aussi dans la journée. Vous connaissez aussi les musiques là, les parlants. Quand moi aussi, j'étais déjà baptisé par le feu, mais ça me faisait du bien. Mais quand je dors, je prends les bons rêves et je dors bien. C'est ça que je suis attaché avec son enseignement. Mais ça, c'était pas facile vraiment dans ma maison. Mais Dieu m'a fait grâce. Petit à petit, je le suis. Petit à petit, je le suis. Petit à petit, je le suis. Je commence à voir le Seigneur commence à me visiter. Il prend son corps, il vient me visiter. Moi, je dis non, il est bien, je vais les suivre. Pourquoi je vais les laisser les suivre? Je commence à les suivre, les messieurs. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et un jour que Seigneur
bah, commence à montrer encore. Ça fait déjà 2 ans et demi, je suis avec les messieurs. Ma vie de prière s'est augmentée. Je commence vraiment déjà à voir les bonnes choses et d'avancer aussi dans la vie de prière. Donc, amitié avec le Saint-Esprit. Donc, c'était vraiment bien. Mais un jour, j'ai eu songe que Dieu me montre que le Messie, elle a laissé les bougies rentrer dans son université. Les bougies, je vois les bougies, les gens avec les bougies, comme elle m'a montré dans l'église de qui? Un de qui? Comprendre de qui là, les grandes messieurs là, les pasteurs là, qu'on a bagarré avec des pétages. Oui, les qui? Là, les qui là, Dieu m'a montré que dans son église, il y a des fidèles qui ont des bougies qui invoquent son nom. Il appelle son nom ou dans son, comme invocation, comme les écatations. Donc, j'ai vu aussi ça, la bougie là-bas. Moi, je dis, oh, mais Seigneur m'a montré ça, c'est mauvais dans cette église. Pourquoi il est venu dans notre université? Je ne comprenais pas. Après, je continue toujours à prier parce que c'est Dieu qui m'a dit, continue à les suivre. Je les suis, je les suis. Un jour, Dieu m'a montré aussi que les messieurs, s'est mis à genoux, s'est mis à genoux. Kanga TV, ma bébé, il s'est mis à genoux. Mais nazo leka kande boba ki leka surtout au bandor lobate. S'est mis à genoux avec d'autres messieurs que son état d'âme, c'était mauvais. Comme il était magicien, mais lui, il s'est mis à genoux. Mais il était chrétien, mais chrétien, il était sataniste. Hein. Par rapport, il y a des gens aussi qui est parti chez les diables, mais il vient, il dit que les enfants de Dieu, mais ils ne sont pas les enfants de Dieu comme notre Père, sont Dieu, les Tohiboui. Tu connais les messieurs Tohiboui, c'est le monsieur qui a semé les troubles là-bas en haut, que Dieu l'a jeté ici en bas. Moi, aujourd'hui, je vais l'appeler messieurs Tohiboui. C'est pourquoi je fais l'émission en français. Vous voyez qu'on va penser un peu que Dieu peut faire quelque chose de plus. Vous aussi, vous pouvez dire que Seigneur fait les progresser, Seigneur fait les grâces. Hein? Mais on va chiter dans notre langue pour rentrer dans le message. Là, dans le message, je mets ça à l'aise. Dans Lingala. Après, c'était passé quand Dieu m'a commencé à montrer les messieurs-là qui chantent. Les chantres, ils chantent à Chiluba. Ils chantent aussi à Lingala. Ils chantent bien. Donc, son nom, ça commence par, excuse-moi, son nom de messieurs, ça commence par M, A, avec K continué. Il chante bien, vraiment. Souvent, quand il chante, il met son veste ici, vraiment, il danse, vraiment, il s'en reste, il s'est... Eh, tous les karana, ya ba ici, bandiwana. Au monde. Ce messieurs-là, il n'est pas de notre. Moi, je l'ai appelé, je dis, je vis dans ton statut, tu as mis, mais c'est un tel, chantre tel, il n'est pas de notre. Comme toi, il y a beaucoup de gens qui te suivent. Il va penser que cette chantre-là, il est de nous. Il va commencer à les suivre pendant qu'ils ne sont pas de nous. Il monte, il fait les voyages astrales. Moi, je le vis comme ça, je l'ai expliqué. Elle a dit, ah bon, moi je dis oui, mais il continue à les mettre parce que lui, les moindres de tous, il n'écoute pas les gens, tu vois. Lui, il aime les gens, l'écoutent, mais lui, il n'écoute pas les messages pour les autres personnes. Mais si je les donne, que regardez ce que Dieu m'a montré, ça, lui, il va les parler ça dans la télé comme c'est lui qui a pris ces visions-là, qui a pris les messages-là. Mais quand tu vas lui dire, ne fais pas ça, regardez ce que Dieu m'a montré, lui, il ne va pas faire, lui, il ne va pas écouter. C'est passé comme ça, mais il continue toujours. Moi aussi, j'ai dit, ah Seigneur, lui, il est avec toi, tu lui parles. Pourquoi tu ne peux pas lui dire que ces messieurs-là, il n'est pas de nous? Regardez, il peut les faire tromper les enfants de Dieu par rapport à ce que lui, il est en train de faire. Mais il n'écoute pas. C'était passé. Il y a beaucoup de jours qui est passé. Je l'ai vu moi-même, il est venu dans ma maison. Avant, quand il vient, il est habillé à blanc, robe blanche. Je le voyais comme ça. Là, je vais comprendre que le Seigneur a pris son corps pour me parler. Mais le jour-là, il est venu avec un habillement comme une fou. Fou de rire, vraiment comme un pas bien. Moi, je le vis trop sale. Moi, je dis, pourquoi tu es venu trop sale? En plus, en cinglé. Mais tu ne vas pas s'asseoir dans ma maison, tu peux sortir dans ma maison. Parce que moi, quand je te voulais, tu ne voulais pas. Mais maintenant, tu es venu dans ma maison, tu es devenu sale comme ça. Toi et moi, on ne va pas marcher ensemble. Il faut que tu me quittes. Alors, je les chasse dans ma maison. Je vais ouvrir la porte, je les chasse. Je ferme ma porte, je suis mis à réveiller. Bongo. Ok, nekao. Tu as posé tout ce cas-là. Le non, c'est quand bino tenga moko.
Quand je l'ai chassé, quand je l'ai chassé, il y a Marie-Laure Bissabo, avancé, ou vini. Les qui doivent nous avoir problème. Aujourd'hui, tout mec a payé nan, hein. Tout mec a nan. Pour tout ce bas combattre, tout ce qui est bandu ko bonga. Quand je l'ai chassé, et maintenant je dis à Seigneur, Seigneur, lui, il est de nous, lui, il n'est pas de nous. Maintenant, regardez comment je commence à voir ton serviteur. Dieu m'a dit, c'est le moment maintenant, je vais faire la différence entre moi et entre ceux qui est de moi, qui ne sont pas de moi. Balbabongo, yo bongi sana katikati wa simbaka atele, mutakota te, boko encore étranger awate. Si ete okomelanga mabe, ofinga ngai, me bido bana sion. Bana papa la ngai, bolinga ngai, bofinga ngai, boyoki, bongo, tokei na. Donc, nde bongo nde lekaki, bongo te toi na français, tu komi na lingala deni. Les tobunda na français aussi batélé. C'est passé comme ça. Mais moi, la confirmation des choses, j'ai pris ça chez les Saint-Esprit. D'autres fois, parce qu'il s'est mis ensemble avec une journaliste pour parler de l'Apocalypse, comme ça, vous le connaissez. Mais je priais, Dieu commence à me montrer leur conduite. L'autre fois, je le vis avec 2 femmes. Dieu elle a dit, tu sais, les problèmes des femmes aussi, des serviteurs de Dieu, ils ne prient pas bien, ils ne cherchent pas leurs femmes. C'est ça qu'ils sont, leurs maris, ils tombent dans les tentations, tu vois, dans les mamans pasteurs. Ils ne prient pas bien Dieu, ils ne cherchent pas vraiment l'Éternel. Vous le connaissez, les gens de make-up, non? Et comme lui, il va dans la télé, vous le voyez vraiment, il est trop belle, il s'habille bien, mais il ne cherche pas Dieu vraiment au fond, parce que tu peux être à genoux, tu peux être maman pasteur, il faut être comme maman, les mamans que moi je félicite, que maman Mimi Mutombo. Donc je le félicite, cette maman-là. Et son mari, dans son témoignage, elle a dit que ma femme et moi, je n'arrivais pas à prier, mais ma femme y priait. J'espère que vous allez suivre ce témoignage-là. Ma femme y priait, mais pendant que ma femme y priait, et Saint-Esprit me minga ya ya et to ke na molimo kanga ka porte koto kake okita. Bino bokanka, vous comprenez? Sa femme, pendant que sa femme y priait, lui, il n'arrivait pas. L'autre fois, il s'est mis debout, il s'est poussé au contre-lit. Après, lui aussi commence à prier. Parce qu'elle a vu sa femme y prier tout seul. Lui aussi s'est dit que je peux faire l'effort. Tout le monde est là sur ces témoignages-là. Mais son mari, comme papa François, l'a dit que moi, je voulais laisser, je voulais abandonner. J'ai dit, Seigneur, je voulais vivre en paix, prends-moi. Elle a dit à sa femme, je vois comme si je vais partir. Sa femme, elle a dit, non, 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 tu ne vas pas partir. Tout le monde est là sur ces témoignages-là. Je ne veux pas, si tu ne connais pas ces témoignages-là, va écouter ça. Tu ne vas pas partir. Parce que tout le monde qui t'a mis confiance, hein, tous les fidèles qui t'ont mis confiance, tu vas les laisser avec qui? Non, toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vois les femmes là, ça vraiment, ça m'inspire, cette femme-là, ça m'inspire prier, être femme de prière, que mon mari peut laisser, mon mari peut abandonner, mais moi, je ne peux pas abandonner. Il y a des femmes comme ça qui sauvent leur mari, qui aident aussi les ministères avancés, les lots français, avancés. Vous avez un message, vous avez le français, hein? Bon, tu as le français, vous comprenez, on est dans le rapide, parce que l'on a l'école, et bon, hein? Mais tout ça, la paix fort, le français. N'entoyez, bah, mon limon, ça t'en sounga. Soit bien, ma bébé, ben, dans l'école, on a la simate, ok. Tu vois, cette maman pasteur là, Mimi Mutombo, il est tellement simple, il est femme de prière, il ne dort pas, il est dans le veille, mais quand tu regardes d'autres femmes, il est comme Jézabel, il n'aide pas leur mari par rapport à sa mission que Dieu l'a confiée. Dieu m'a dit ça. Après, Dieu commence à montrer aussi leur conduite, c'est mauvais. Maintenant, il a grossi, il sert dans l'université, elle a grossi. Dieu commence à me montrer que, regardez, cette femme, elle a sainte de lui. Donc, il se prépare pour aller à lever cette grossesse-là. Après, il y a une histoire aussi, un monsieur qui est déjà mort, m'a dit que les messieurs aussi, qui est Rebecca, mais les gens, ils dénoncent les autres, mais lui-même, il n'est pas vraiment vrai. Pourquoi il n'est pas vrai? Regardez ça, Rebecca, elle a ça. Ah bon? Moi, je l'ai appelé pour lui donner le conseil. Le monsieur m'a écouté. Après, il a appelé ces messieurs-là, comme on était vraiment 4.
On était mis ensemble, c'est le monsieur qui nous a quittés. Je ne peux pas citer son nom. Après, le monsieur m'a appelé, elle a appelé ce monsieur, elle a dit, il faut dire à Sœur Rebecca, je ne veux pas qu'il me donne le conseil. Je ne veux pas qu'il m'appelle, il me parle. Je ne suis pas son fils. Donc, parce qu'il m'appelle maman, je ne suis pas que à cause des respects me donne, moi, je peux l'abuser, abuser, aller au-delà. Et français, là, on ça salita, on s'en fait la gagne. Bosukanga mpe bokomprendre peuple de Sion balala Nzambe aya nga mpe na otikala nsima te ata na ntango na baklasse yango te to avance andeni baoyeba nakende eta cour yango mpe na soye mwa ndambo tomema okabondo ozonga sukuru tobakisa bape bapiese ezozanga wana ozomona bamabanga wana esika obima bongo yosimbaka tele kitisa volume. Elle a dit ça, mais c'est m'a dit, moi j'ai dit, ah bon, il ne veut pas les conseils, je les laisse. Et je les laisse, et puis Dieu aussi m'a mis des goûts de les suivre. Dieu voulait seulement, j'apprends de lire la Bible, et les moments là, comme les esprits me traumatisent, il y a des chaleurs qui sortaient là-bas dans les prières. Moi aussi, je prie beaucoup, je prie tout le temps. Pendant que je prie tout le temps, moi aussi, comme je prie le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça va m'aider. Tu vois, quelque chose peut me motiver, peut me prendre en bas et me faire monter mes prières. Comme toi aussi, tu es associé par le tous les caca, tu fais les amitiés avec les gens qui font les songi. Ça va te faire baisser les vies de prière. Il faut que tu cherches les amis avec les gens qui prient beaucoup, qui cherchent les dieux. Alors toi aussi, tu vas monter. Comme moi, j'étais avec maman Paola, j'étais avec maman Wivine, j'étais avec Marie-Laure, donc j'étais avec maman Julie. C'est les femmes qui cherchent Dieu au fond, qui cherchent Dieu. C'est ça que moi aussi, quand je suis là, je me sens chaud et je monte. Tu vois, tu ne peux pas chercher les amis, seulement regarder, ce n'est pas bien, ça ne va pas t'aider, ça ne va pas t'aider à rien du tout. Hein? Bon, tous les qui, c'est quoi yo? T'es tout en français, c'est quoi tu Rebecca, tu connais pas siko. Rite zo kale ki no rizi. Tu connais pas siko. Ozomon, t'es bon ozomon te. Après Dieu m'a montré aussi les frères là qui fait les émissions là, elle a 3 femmes. 3 femmes, hein. La femme d'Europe. La femme d'Europe, faites attention avec les pasteurs de Kinshasa. La femme d'Europe, faites attention avec les pasteurs de Kinshasa. Elle n'a pas toi seul. Elle n'a pas toi seul. Elle n'a pas toi seul. Elle a beaucoup de femmes à Kinshasa, mais lui, il tente. Il tente. Si tu le vois beaucoup, lui aussi, il regarde. Il y a des femmes qui l'aiment, les hommes célèbres, tu vois, parce que lui aussi, quand on va marier avec lui, ça va se voir, lui aussi va paraître, c'est ça. Lui aussi cherche à paraître, donc tu vois, elle a 3 femmes. Moi, j'ai appelé aussi les journalistes parce qu'on était ensemble, on parle les choses de Dieu. Je l'ai appelé, j'ai dit, Dieu m'a montré que tu as 3 femmes. Alors, il faut que tu laisses des femmes, tu restes, tu choisis un. Avant de choisir un aussi, chercher le Seigneur qui te guide, te montre. Mais 3 femmes-là que Dieu n'aime pas. Parce que tu parles de lui, mais toi-même, tu ne marches pas bien. Et les messieurs aussi, même jusqu'aujourd'hui, quand je l'appelle, il ne me répond pas. Donc, ils sont comme ça. Donc, quand ils vous parlent de Dieu, mais lui-même, leur vie, il ne marche pas avec Dieu. Mais vous l'écoutez, Mais après, vous venez nous poser les questions. Regardez, elle a dit ça. Est-ce que c'est vrai, maman Rebecca? Non, toi, tu ne viens pas avec maman Rebecca. Mais maintenant, moi, je dis que nous tous, on va commencer les repentances. Seigneur va nous faire mise en jour. Tu comprends? Les mises en jour. Tu es chrétien, tu es reconnu de nouveau. Tu commences à chercher le Seigneur comme tu voulais. Tu ne le cherchais pas avant. Maintenant, il faut que tu cherches Dieu au sérieux. Dans la repentance, dans la confession, chercher la paix, rentre dans la profondeur et dis à Saint-Esprit que Seigneur, tu nous as dit que si on te cherche, comme ça, on les cherche, on les cherche, Seigneur, on va les trouver. Je veux que tu me sanctifies. Donc, je veux que je sois bien. Je veux que je sois amitié avec toi, Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet, aide-moi. Le Seigneur va vous aider. Arrête de chercher les gens. Arrête de chercher les confirmations des messages chez les gens. Parce que l'esprit de Satan peut te guider aussi avec quelqu'un de l'autre. Quand il peut
que mettre confusion par en français soit biso mini tout sundola français donc na linga ki ka peuple de Dieu peuple de Sion que sainte soit sunga malembe toko koma to sundola to ngai to avancer mais olia biso minute lingala ya na vitesse ozo comprendre lingala ya na vitesse surtout ya biso bana changu eza na vitesse to lobela nzambe na langue o esalaka à l'aise zamba zwa kembo ozomona le problème ezali saint esprit alingi tosala amitié na ye botika kosassocie na bato mosusu bamessage mosusu bayokani eza ndeni baservante mosusu nayebisi bino eza servante mo agangaka boye aza makelele boye aza ya biso te atomboka so ape ya message omona azoganga makelele azotomboka aza ya biso te me tala bato bo baza kuna basabona paster oyo aza na bato ebele wana omonaka na butu komba ateyaka komba spirituel kitoko mpe explikaka komba bien ntongo ozosentir ye oloba non makambo oyo aloba vraiment c'est vrai eza ndenge onga mpe na vivaka aza ya nzambe te eza kopi na kadi ya pemba donk babungisa libota na kolo bozala mayele wi bayembe mosusu baza ya nzambe te de aza ya biso te de aza ya biso te boyebi aza ya biso susu te botala baclip na bango bien bozomona ya des choses balingi esthétique mingi balingi su simple te nde bazalaki biso baza na bango ya biso na donc bango mpona bango monde de vue évoluer toke malembe évoluer tokobimisa kaki tika no tv tokomi na lingala tika tv match ya volume tokomi na lingala obomela esere na omoto tozongi na lingala ozomona mpona bango monde évoluer de aza ya biso te. Elle aussi, je l'ai vu. Quand je l'ai vu dans une maison, moi j'ai dit, maman pas commis awa. Oh, quand tu bien qu'elle a comme maman. Gabi, maman pas commis awa. Eh, Zambe nanga, eh, sala nini awa. Ozomo, maman pas commis awa. Ba maman bazami bale, maman kentel, o bakabwana wana bachama kelele wana boyeba na maman telo akufa wana bakabwana ya kenda sala pe église ne yé pas à faux. Aza ya bichote, bo comprendre. Bo koma na lisungia molimo mo santo. Na oyo kombo na mboke banda na kai donc kai yo sukisa kuna na suka pe kuna lettre za a ye pas za biso te bozo comprendre ye pas za biso te ye na de bakangama mingi balukwa baninga na moko ya banga mwasi banzembo musu ba chrétien ba imbelaka biso neti nzembo moko na yebi je comme ils en en français. Je ne suis plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Les inspirations à Serna Bisoté. Les inspirations à Banzembo, oh, ya. Ouest africain. Na kena ko mona nzembo wana kuna molimo mosanto amemanga. Nzembo wana ba yembe na biso Congo ba osandeni. O bazai so na nzambe te. Bazokele kozula biso banzembo musu ya ba West africain pena kati kuna ba ko yembe na biso ngo na lingala. To musu ezaki na français ba yembe na lingala. Yo mona ngo bon chanson. Toke na malembe. Bon chanson mais ça ya biso te. Pona nini parce que ba yebi ke ba chrétien ba congolais tozala na biso te na temps nde yo kenda ka una yo za na ta ko luka nini West Africa oyebi na bango te mais bango basala ka ba recherche ozomona ya ba chantre wana donc ba kozwa nzembo na bango wana na mona nzembo wana kuna yemba makaka ndenge ya yemba ngo alongola ko te loko te abakisa peloko te mayembe biso na lingala loko inspiration eza yete ozomona bango nyonso wana eza te saint esprit nde moto azopouse bango non banzembo mosusu bayembe biso bazwaka na bango na anglais batiango na nini oyo toloba nini batieli biso yango na lingala mpo toyebi na biso ndeti nga boye inosa kuna français bo na anglais nakelukani kuna ozomona mpo nalekisa miniti na nga mega na ngai ozomona alors bayembeli biso yango yo ozokatisa adoration ça vient de notre inspiration non 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 yango bomoni ke badoration na bango esalaka te eloko moko te na Congo mais David azalaki aye moko soki ayembi milimo mabe ezobima yo ozoyoka nzembo mpena nzembo tikaka koyoka ya des chansons oyo pene eningisi yo epousse yo omata odore nzambe mais mpa na bango ezalaka lisusu te poani parce que baolongola mpe kutu biso na présence ya nzambe parce que miziki na bango ezotombola nzambe te nalala moko mosusu nzambe aolakisa nga mama o pa kufa wana bobien ke mama andocha ba meche bo italo mona mutu ebele bo mona ti moi fleur oyo wapia abandocha fleur o ba fleur bo na ba
ba témoin panjo hein abando tia ba fleur mona tie meshebela botaka mwani moko oyo biso to yebaki malgré mwana mususu babimisaki pa pétage mais biso to yebeka mwana moko a mwasi opa koma koyemba mama wana boye mama wana bono bengi na ya ya eme wana mata boyebi azaki bwa kufa muko musu nzamba olakisa ngai wana ngana bando linga nzembo na ye nzembo ne oyo ke ngana talela lisungi ya famille bazani zanganga na zuite comme nazaki ko luka lisungi na famille na zwate na lingaka pe nzembo wana natalela ki lisungi ya kaka zero nani asalisa ngai au-delà ba force na nga na yebite nzembo wana na lingaka ngo mingi ebunga pe parce que je natika koyemba banzembo na ye parce que Dieu m'a montré que ba chanson wana nyonso ya yembaki epesaki gloire na yete na sata je le vis na mai ndenga zo yemba sata na tele mpembe na ye azozwa kembo ezaki kembo ya nzambe te mais bo yebi banzembo ya yemba pe kombo ya nzambe atiaki na kati pe en plus a initia deux frères et trois frères oyo ya initia oyo akotisaka na monde ancien so ye moko mama mema ezalaka nini oyo ya initia ye oyo na banzembo na ye ya pembe a initia aussi nini oyo kichovandi ye pe muta initia ye a initia encore mawana motema tango na banji ye muta kotisa bango na monde wana botala ba clip oyo ya sala na bango pembe alata pembe ye muta bebisa ba ozomona bakotisa bonganga na bakiswa ya tradition ezosama na moi ozomona baza ya nzambe te donc bato wana bozala mayele to s'associer na Saint-Esprit de Dieu ye nde muta koyebisa biso banani bazali ya ye banani bazali ya ye te oui omoni nga nalingaka koloba makambo na bango na bokebi nyonso parce que nzambe aloba na nga baza bafa prodige eza na bato mosusu bakozongela ye alors tokoki kosalir bango na ndenge ya mabe te funde to intercede mpo na bango bakozonga na nzela papa mpe bato mosusu baza kuna ndeti nini oyo ye oyo nzambe alobi soki ye moko areconnaitre te ke ye aza souverain azongeli nzambe te nzambe akosalaka ye grâce te donc bato mosusu meme oyo mwasi na aloba akendaka cimetière nzambe aloba na nga aza afa prodige boyebi mwasi na ye oyo aloba na nini na papi mboma ke bamama bayebisaki ngai mwasi nde abombaka ministère ya mobali nga na memaki ya makambo mama kati nde ngai adématir vérité alobaki a cause ya bato peuple boliko pia bato conseil na place opia conseil te mwa mwasi wana azonga na libala ya kufi ya bali na ye lisusu ozomona mpo na nini deja abimisaki vérité na bango ozomona mbolingo ezalaki lisusu te donc bapesi mobeko fo aleka kei na ye donc yango monike nazoyebisa bino na video na otiela bino wana mwana mwasi ava bala faut se préparer aussi parce que na famille na bino bakoki na kindoki na bango bakoki olia o te mais yo ke bala na famille ya kindoki ya makasi mobali no ndoki bango basangani bango nyonso wana bakope kolia yo donc ntango ozobala fo yebaki famille nini nazokota vie de prière nini naza na yango est ce que soki nakutani na satana kuna place nazokende est ce que nga Rebeka nakobika ozomona vie de prière nanga est ce que naza na thermomètre eza haute oyo kosunga nga même na danger même ne Bible ezoloba na biso na Esaïe 43 okoleka na mai okozinda te okoleka na moto kutu moto kozwa yo te moto eza bepreuve oyo okokutana nango kuna est-ce que yo kobima mobimba nde biso tobimi mibimba est-ce que yo kobima pena mobimba nde biso tobimi mobimba point d'interrogation zomona yango na vie de prière fo emata yo ya kita yo penda fo s'associer na molimo mosantu bokoma mutu moko molimo mosantu fo yebisaka ye bona loba bosololaka na nzambe yebisa nzambe nga na yebi yo yaki awa posunga nga nde na bo chrétien nyonso wana molimo mosantu mais yo nga na santaka yo te kati na ngai ozalaka wapi wi nasaki masumu nazoluka kobongisa na yo mais fo oyebisa nga ogide nga olakisa nga nde nakokosala ndenge nakokomarche na yo moni ngai na prendaki nde basololaka na nzambe epa mama parola ndenge bande koloba na nzambe apres nga na okamo nga bi mutu akodresse nzambe baparole mpe ya somo boye nzambe molimo mosantu te mobotuna ye ya benga kutu ba Mikaeli na ba jete o Mikaeli yaka yako kota bitumba na yoka Mikaeli oza wapi Mikaeli siko musala no eza nini
Igana obonde la ozomona te que prière na ngezo matate. Mama azoganga. Ngana binzamba azoganga. Ce que me conseille c'est ko banga te toi na droit. Zo kabi ko banga te ozana droit. Ya ko benga Mikaela kota bitumba na yo. Aya prière ezali ko matate. Mais ce ko nzele za polele. Suko tongo no ba Saint-Esprit comme apesa biso miso molimo mosatu pe na vision ba monga ya kamiso tozonga na prière comme ngane to bonde ya molimo ba mona moni pe oui bando kangela biso porte mais pour les oluke kota ba mba otindikela biso porte Satan ne na betela mina prinza ma meminga na désert na mona ke oui ya solo ya za ko no mama kamaso ne na apprendre ko loba faut apprendre ko sambela ya ko loba pa nzambela nga non bon te molimo mo santo sunganga mokili lelo monde comme na confusion mama Rebecca pa lobiaza yo yepe kuna lobiaza nzambe siko to kolanda nani papa ngana lingi confusion te ngafuna tambola na yo molimo mosantu na zongi na nsima na lingi na yeba ya solo ozana nga to ozana ngate po bible zolo baba o bazana fils bazana vie ba o bazana fils te bazana vie te est-ce que yo ozana ngai est-ce que bomo ezali na ngai ou bien na o vivre na kaka ndenge bango bandoki pe ba vivaka po ba demo pe ba vivaka ba bomi batu pe ba vivaka siko ngana zo vivre na nani yakola kisanga yakotambusaka moninga molimo mosantu ana koma koloba na koma loba wi longola kanda longola moyibi sambela katro Rebeka tongo bondela mingi milimo musu ebanda kotika yo milimo mususu ebanda kokite yo tongo zo sambela mingi lukaka to solola na ye ata akochi na okachi na yo te parce que même servante na bi mama Rebeka ya père à toi mais parce que Dieu nous a vandi kachi na yo te mais continue pour un jour à kovanda na kati nous allons patient malgré ça la kinga passe mais bande ko courager ka koluka nzambe na profondeur oui yoko katisa ki yo zakana nzambe nzamba zana yo te o azakati no azana kati yo te yo mondo croire ka ki oza chrétien mais molimo nanu pena zui sikata vanda kati na yo faut luka c'est ça landela makila na ko négliger te sorcellerie inconscient ezalaka babiloko to chacha na nzoto wana batonga wana to cha na bakisho bino bomela lokola banganga wana avec ekila bocha ba réveil na yango po bunga te c'était omeli moko lobi nango c'était omeli moko obi kisho na nzoto bamndela pia bino kwanga donc babiloko afu bokata yango o papa alinga bana te yebise pe adimini ozomona parce que ozanga lola te pona papa boluka molimo mosantu oui mama Rebeka nga nazolala na lota kaka na liaka na butu landela biloko nini yo liaka na butu yo liaka nini oliaka nini ekozala maladi ba okotsaka na nzoto limitation d'âge lobi exposé bokanisa te ba oba boliaka wana ka lelo ko sala buffet mais ko sala pe faire pe 2 ans pe 3 ans pe 4 5 ans yo kufi parce que biloko liaka za poison ozomona bandoki bakolesa pe poison kolesa ndoki oui bakolesa sida kolesa bandoki oui nde batiaka ngona batonga bakope kolesa oliaka nini na mona baninga nanga baolamba misuni yaya baolamba misuni na telemi pembe na binzambe oni baolamba wanza betongo molokisa tout autour nanga bandoki ngasko na otala parence basi kitoko bambinga yaya ba 2 mètres 1 mètre 60 ngako na vanda na bata minene batu milai na bato mikiro kwa ngate ngara muke zomon tali moi sobi non moi si ça c'est une femme mais ndoki nzamba bando laksandi baliaka bato ndenge babomaka bato ozomona ne baliaka bato nde baboma bato bazolamba ya mususu pe kamana mususu ayena mutu mama ayena mutu na moni pe na mutu bayena ba olamba ayena nzungu wana moi biloko bale siko bango nyonso baninga nga bandoki siko biloko bon balamba est-ce que bako tika ngai nazala bien na yeba misana bango babanda ko soka nga biloko na butu nyonso wana bazoboma ba don spirituel ba vision makam nyonso wana donc ba don vision oyo tumona eko boma mana bandenge ebele c'est le moment ya kozana molimo mosantu po yenda ko éclairer bino malamu bomoni confusion za makasi parce que diable pas alini na kana bango c'est un exemple so ba 6 femmes exemple ba 6 Satan lobi 3 o bo déguiser lokola bambola ta ba foulard lokola bango ba robe lokola bango bino bono pesa prophétie mais en confusion pona ke ba douter na vrai bozo comprendre na lo baraza bête ma bête bazoba te abo po ba douter na ye bino bozala na 3 o botikal bozana bino na ba make-up bozana bino na ba mèche un mot bolati foulard un mot bolati make-up bozo créer toujours confusion
bozoka bino na bino pe bokolo ba yaza nzambe te bokolo ba pays ba oya balati ba fula ba koki pe koloba ba o bazana ba mèche ke baza ya nzambe te est-ce que bozo sosola ngai parce que molimo monsanto alobi ta wana ekokisa misiko liloba wana alobaki na biso ke bakoya lokola balume babrebi bakoza balu ravisseur c'est temps là mais maintenant to vivre temps wana molimo monsanto alobi eza tango na ngai parce que po sopa molimo ne na bato alingi tozala identique na lola po ye asala na biso aotala mabe oyo osala taza papa na okolimbisa yo eza na bato mosusu na oya na bakestion na bino ona explike na obana na nzambe bango mpe baokanga na bandoki bango na bango siko mpo batia biso na confusion biso toyeba te ye azalaka ya biso mona ata alingaka bameshi te mais non ntongo biso tolandi tokoki kaka na file tolindi kaka na file tozovivre moment moko mama batela foi batela kondime mama batela nzambe na yo tika bilandalanda mpe sambela nga nazalaki soki nungu ebandi ya des chrétiens nake na chambre nafukami na biseigneur sikoyo nani aza yo nani aza oyo te molimo mosanto azoyebisa Rebeka komi ntango nasala différence entre baoyo yanga na baoyo ya yo te sikoyo mwana soki alobi bongo ayebisi nga te ke oyo aza yanga bamoko bapesa nga mayele na kobanda kolanda bango mibale wana enseignement na bango ntango naolanda baseigneur bango molimo mosanto asala yanga sini moko boye ke nayeba ya biso so boyebi te nazaka na signe moko soki naolanda servant de Dieu aza ya biso bamoko nzambe abanda benda ngai ando benda ke loko moko parmi na nzoto wana koloba te aolakisaka ke oui c'est bon ozomona oyo aza ya ngai mais soki ke aza ya biso te na banda oyoka kaka mabe na kati na nga nazoyoka mabe nayoka association mabe baservanti de Dieu baserviteur de Dieu bayebi ke so demo aza na kati ya ndako sensation wana toyoka mwana oyo nde aza ya biso te différence eza me oyo nde aza ya biso lukaka molimo mosanto alobelaka yo nani aza mwana na ye nani aza mwana na ye te kolukaka pa mutu te se Rebeka eske kingani aza ya biso nakoki kosentrompe naza mutu naza nzambe te to nayebisaki bino ke nzambe alobi kobeta bana eza mabe elobi te ke ngai nabetaka bana te ke ngai nakoma mosato non nzambe akopesa nga conseil ke Rebeka omoni kobetaka bana sa raison te ozobeta bana mabe mpona nini par rapport regardez bango pe bao découvrir vie bazo découvrir le monde ayebi na mabe vraiment na malamu te mais yo fazo beta eske nga papa na bino mabe bosala eske na beta na tretara bino bo nzambe alinga to sala oyo eza malamu ki basala pe biso po ya lobi na lobane mabe olingi basala oyo tokosala moninga te mwana pa aza muntu ntongo ozotraite mabe nzambe akosepela te eske bocomprendre ntongo apesi nga conseil nga mpe na oya nango mpa na bino me ngai mpe nazobunda na likambo wana bokanisa te ke mama Rebeka kote mosato moyenge beni non bato nde balingaka koloba na bino verité te ya osala lokola ye nde nzambe bino bomone lokola ye nda tosa bakalite nyonso non ya des combats oyo mpe biso mo tovivaka ya des caractères que Dieu nous révèle aussi tobundaka totika yango ndenge Moïse mpe azalaki na kanda Moïse aoloba bien te me nzambe abengi ye kaka parce qu'il était choisi de Dieu tokita français tanga na se ozomona choisi de Dieu ozomona molimo nini nzambe aponi epa alobi na kotielo Aaron ozomona bomoni mpe Moïse na montagne quelque soit il était avec Dieu mpe nzambe asali ye nzambe liboso ya bato mais maboko ya Mose esalaki nini elembaki o bana Israel bakoma père de bitumba mpe nzambe baprofete mibale basimbi ye baede ye est-ce que bozo comprendre kozala servante to serviteur elobi te ke ya zangi défaut ya zangi qualité ya zangi erreur akope ko conduire yo mais c'était pas la volonté de Dieu akoko inspirer aux choses mais eza te mayele ya nzambe omoni tant que eza ye moko yo faut analyser ça par rapport à Saint-Esprit yango na lingi ke biso nyonso nzambe aza mpona biso nyonso apapa na biso futa oluka molimo mosantu na losambo isajo gene mpo koma koyoka ye baintuition na yo ezonga ozala sensible na ekuti na ye meme na voix ya cœur akoko confirme likambo deux fois meme na ekuti na voix audible ndenge alobaka akoloba no deux fois mais clairement ke yo ozalaka ti lelo oyo mokili tozo avancer vers la fin yo oza na molimo mosantu te yo yokaka molimo mosantu te c'est danger
Vraiment, il s'agit au côté de prière. Il s'agit aux tambola, aux ala musala, aux ole lolobi mimonisa. Zala nangai, Saint-Esprit de Dieu kotika ngai te. Parce que yondo muto osala mwinde pela kati nanga. Ndenge ni vraiment na ozala sirke ngai na okota lola soki yoza nangai te. Osomon. Boti lango souci. Ke ocha souci ya. Maman Rebecca kuna lobi vernité. Kuna balobi pantote to usuka ndeni yoche souci. Ke balobi to lata foulard. Ke yoche souci. Bakabelo nangai. Bambongo na somba bakabelo musuna futa banyongo obando rezo bambongo perda mais c'est le moment ya koluka molimo mo santo boyoki parce que lui il est mieux que tout le monde obazolo bana na TV biso nyons muto aleki biso ezali paraclet dispensation ya suka yenda kotambusa yo na nzela o ezanga banjube. Maman Rebecca cycliste balobi na biso cycliste eza mabe. Est-ce que maman Rebecca cycliste to tchaka na sewana na ba robe na kilote est-ce que eza mabe bande konanga na lobi bo s'associer na Saint-Esprit parce que ba message musu tozo lobango tozo yeba pete ndeti nga maman Rebecca na yebiso na komi munene neza so na boti na ko munene mipende nanga etutanaka bande ko tutanaka na kokipe ko zoka ozo monde. Est-ce que tu as poudre place wana sur et au marché nzamba zukemu mais ce que za kilote kitaba oyo tie na kati kuna kilote na yo ochango po osedui mutute ochango po bipe mutute otie olati robe na yo olati jipi na yo na kati wana yo ochango po inviter mipende na yo kangama te ozoka te na yebite soki nzambe akoloba na bana na yeke bozoka bo mipende na mine tutanaka ekoma mwindo tombo ufungola makolo bwe papa parce que bosala makambo wana papa tonga komona ba nini wana po bino bozoluka pe batu ba papa bapengwa ke nzambe pape kiso alingo zoka boy okoma mwindo okoma salite boy na yebite nzambe o alobi na bango ke cycliste za mabe po cycliste za pantalon na yebite vraiment soki nyonso biso tozoloba tozozongoka pa nzambe soki nyonso tozoloba eza tozonka pa nzambe po yo bunga te bandeko na ngai pardon za na confiance ali paraclet Saint-Esprit biso toza bato kangama na nzambe solola na ye talisa ye ye nzambe no muto omemo na lola ce n'est pas maman Rebecca o molimo koloba yango yokotosa oui Dieu parle alobaka na nzela bato mais consultaka pe Saint-Esprit soki kazoloba na ote yaka mabe yaka mabe mobali okutu so alingi ote yaya olie mabe omisali yaya omeli ba potopoto ndenga na ndomela ba potopoto nanga jaune wana na beti ba potopoto na ba kobelo ya chasser wana cha ya bonto na mibwaka mina jota cesse metala bassin un bela mirma oki portugais bimi na jota cesse wa jcc ozomona na ye mabe na salitai wana to banda kokende na seksa bilo bana na nzambe oyebi ba mama mususu oyo ba mama mususu église na tanga na église te ba mama mususu tozala na bakuna tondo ke kuta na shkwanza so to keto banda luka ba couper moko vimba wana ba bucho yete to luka ba couper wana yanga mutu mona kola tata 3 couper nyonso apesanga ka base to luka kanini au moins so to vimbi bongo mama to chesko jipi jusqu'au monde essayer de cara la taille t'es wenji ya konefa na te 4 coupé peuple de Sion au monde asko soki adoration ka ebandi bato wela ona ba mama wana au monde ka dimanche ko linga mwasi dimanche te yaya po ebite ba tenini ya beti o kaka so kaka tovani mingi sko ba kilote re mataka sko esali yo balini etage na kujip moi so ka adoration o kabiso ba JCC ko mo leka ko kena ba toilette ko bongisa sko bongisa okeno opise to ke bongisa sko ba sena yo o bongisa so ki na église ba babi ala taille ozomona basi bana basekele bele ba papa bolanda te boyoki boluka nzambe molimo mosantu agide bino kolande mpona bassin ndeti yanga bassin ezalaki ya bakupe so na te bakupe na nge mbele ozokasa sere deka na bassin nzoka eloko eza te botuna molimo mosantu mama Rebecca nga nde naza boye question wana ezalaki ni Saint-Esprit de Dieu merci question mama Rebecca nde nazali boye masumu na ngai ya kala
o ngai na bosana mama Rebecca na kona bena ndo répondre ba question na nguya bolimo bosantu sope leke bele bana nzambe ba efso za pe question na yo yo lobi na biso boy soki to tanga masumu na biso to lobaka ngo na kombo liboso ya nzambe pe to zwaka liloba na nzambe to koparaka yango pe to senga mawa na nzambe motema na biso ezala polele vers notre Dieu siko to kosala ndenge nini na masumu na biso ya kala oyo to bosana to ko repentir ndenge nini na sekala ka oyo yebi tu dis pena vrai dans le Seigneur au cette confession on a malam parce que Seigneur a moni parce que ne muto ayaka na repentance lambo e déranger ngai yena e bete so nanga la tangote e la ksa miku wana ngai ozomona batu wana sikoyo batu wana ndeni ni Seigneur akoyeba ki ozoloba vérité par rapport ya confession na liboso na ye par rapport à repentance sincère liboso na ye na oyo yebite oyebisi pour bi papa moni masumo nga na sala kalanga mwana no na yebi suste me yo yebi nga koleka nga moko na tambola na nga mabe na buka mibeko na yo me lelo oyo mémoire nango ezate limbisa nga yo kelanga mawa ka ndenge yo moko zoloba na ngai na se condamné te po yo condamné ngai te na laisser o eza passé laisser bino boloba en français wana bien nga de na quitter esika français hein na lingala donc nde na lingala au français nyonso obimezaka ba bombe parce que français ezalaka soki ome okende nango molimo mpa omemo ozomona mais so mpe nga na tiki donc ekomi ya kokangama funa fungulango ozomona boloba tika oyo eleki esi eleki nzambe esi eleki mais oya papa na ngai naye nabongisa na yo me nalingi te lobi satana akizenga na masumu na tangi na kombo te na bosana nalingi te papa lobi masumu na bosana etelema liboso na ngai ekondane nga lobi liboso na yo nzambe naza na posa kobunga te naza na posa kokota lola soki yo nzambe nango oza na posa na se repenti kaka natanga masumu wana na kombo rappel ma mémoire zongisango me soki kolo oyo nazosala liboso na yo ekita bokitani ya mabe na nga nyonso oyo nasali nini nasala na ye liboso kobongisa na yo soki nayebaki papa na ngai naloba liboso na yo me nayebi lisusu te me naza na posa na bunga te mpo enfer osalango mpona ngai tosalango mpona oyo toyi boyi tobai lelo tokobenge toyi boyi semer double tokobenge toyi boyi azotiela biso double na terrain donc toyi boyi nzambe na bato baboya yo mosala enfer mpona nga te e pitié de moi sokola ngai kobanda banda libumu ya mama kino lelo nazala sanctifié par ton sang précieux ozomona okoti na profondeur Dieu va vous pardonner na oyo toyebi na ono yebi te mais loba nde bien yo biso tondoba na ona yebi te limbisanga yokelanga ma papa sokola nga na makilano vitesse ozomona monde à vitesse wana eza bien te faut zalaka poser na vie non parce que tu parles avec mokonza bakonzi jamais okutana mokonza mokilo olobi na mwende na zabu na botama na famille apasi nde na zabu sunganga pesanga mbongo e osanga na za bien oloba bongo te fu pende maniola ya yo beketi de ya yo bapasi po ye pe na simbama ayoka mawa posa nini atando loboko ndenge mo pe na nzambe oko sala pa président te kosala ngo pe pa nzambe na yo te ye kutu muto mokilo zo bango zo pese respect et bongo pa nzambe na yo c'est ça naza sirke na répondre na ba question na bino wana ah mama Rebecca pardon ba question pas de olianga minute ebele nzambe alobi makambo efe koma po tozo verser vers la fin élection ezali nzambe alobi nanga élection ezali est-ce que élection ya nzambe eza na 2023 to na 2024 élection ya nzambe apesinga dati te apiaki biso dati te élection na ye ezali banani bakoleka na élection ya nzambe oyo nzambe akosélectionne bokomona ngo na bao babangi ye parce que nde tozokende bao bozomona bagrand bakokita bachantre bakokita nzambe akotombola baoyo aye nayebisaki bino même sœur Rebecca lobi ba français mabanga parola il sait bien parler français bozwa babilo na bino bien ozomona ayebi kopesa message bozwa message euti pa papa malamu bokozwa makambo ya malamu epa baservante na bino bazoya sika ya ba english mpe bazoya adidi no bazoya thank you yoka very much merma ezoya ba portugais mpe bazoya o merma muito bazoya ozomona bozala patient nzambe azosekwisa basali bazoya bozala motema elambo esenga mabe makasi mede tobanda video
na pe puki na za kokonda to bomba kotima pe bibi lelo ozomona Nzambe asala bino grâce asala bino ngolu. Est-ce que tu comprends par rapport à ma question? Message n'a pas ça n'a cité parce que je suis en français à Molière. Donc, na oyo na lingana lobana bino na lisungia molimo mo santo to s'associer na Saint-Esprit les paraclés alobi eza tango na ngai mikolo nenga zo bana Joël idée nzambe na tiki nini nanga wapi ba nini nanga na tikaki na tangi na chambre ngana tanga verset mo kizaka na Joël 1 donc Joël idée koto Joël 1 koto wa c'est avati na bino wa bo biso zo mema biso bozomona alobi na de wana na ena de mikolo na ngai ekomi pene mikolo na Nzambe vraiment epusani na moment o bo s'associer na Saint-Esprit boyokela batu ka mawa biyokela mawa te nde bomekisa koyokela batu mawa basimba bino bozala sensible na Nzambe bandoki babokela biso pe ba mawa ya envoûtement ba mawa ya kindoki ezalaka mutu a travailler pour capter l'esprit ya batu bazali ozomona bozala maele bozala prudent pour na théâtre Nzambe azobenga ngo pour le moment eza distraction eza musala na bango batu nyonso baosala musala na bango bible lobi azosala malamu asala malamu azosala mabe akoba na kosala mabe mais bino bana na Nzambe fo yebe loko ozotala ezomemo wapi miss oyo diable aza déterminé bino bomona te po bodinda na libulu fo boyebe loko ni bino bozotala peuple de Dieu peuple de Sion. Fo yebe loko ni oyo zotala. Fo yebe loko ni oyo zo yoka. Fo yebe loko ni oyo zo loba. C'est le moment. Tout s'associer na Saint-Esprit, na suki ana kene musikate, comme message ezate, na koba na loba loba te makambo sudi ana lobaki, o eza motuya, boyebake, ba de wana, ba kai wana, ba emi wana bakicho vandi eza ya Nzambe te kicho vandi evandi selo na yo non ongulumi angulumi kosi angulumi donc kosi na yuda angulumi bozala mayele boyoka liloba ezobima na nzembo est-ce que ezopesa vie olanda ne bakomi kosa société kosangana na bano baobima sika te po babebisa bana bato so bozoyeba te nde nayebisa bino bakesi basinise bana bato biloko nini bosangana bokanisa te nde baza union wana basangani basali force basali adoration bino bobi adoration de Dieu non badoraka pe yemei na bango badoraka pe kadia pemba na bango badoraka pe nani oyo toyiboyi badoraka yaya Nzambe alakisanga penda oyo abande kocha oyo azali kodore ye te azali koyembela ye te abanda oyembela Satan kembo wana ya Satan bozala mayele metala banzembo na kati nzembo omoni wata vanda oyemba nzembo wata yembi pena nzembo ya Nzambe eningisi ni bademo na ye eningisi ni biloko na koko wana nzembo ezali so na Nzambe bayembela biso banzembo akala bien chrétien jusqu'à la mort bango mo basuki na nzela nakomisi pe Nzambe ndenge abimisi nga na ntango asuka alobi bino bokoleka te bino bokobunga te oyo Nzambe alobi na ngai yango wana okobunga lisusu te mponga na bungi na zogi pa Nzambe na ke lisusu te olingaka ngai te ozala ngai te natiki kosambela na osambela lisusu te azwi nga lisusu donc me Nzambe apermeta te nazongela misiki wana nazongela babar nazongela mobulu donc mpo na nga kozongela ngai komela nga pasi apermettre te bozala mpenza attentive na molimo mosanto tokati awa Nzambe apambola bino Nzambe azala na bino Nzambe asunga bino bososola banzembo na yembeli bino na baletre na pesi bino na lisunga molimo mosanto na oyo baute kosala wana ke bandofula bana mike babimisa batala na bango nyonso wana baza na bango ya kobeba bo raisonner loko pétage alobaki boyebi pétage bien pétage alobi nini alobi wana basali na oyo alobi émission wana babatu wana bazala lokola bavodocom te basélectionna bagene apres bagene obomonaka bango donc baboma bana bato alors toboyi bana bato babanda kokufa
eloko bino boyina na Congo babima The Voice ya awa eza ya monde bango meme osiko na bonzambe inspiration na bango dans le monde. The Voice bao batala The Voice ya na France bobi The Voice ndenge ezalaka ti yango bamemela biso kuna The Voice na olobela The Voice ya Kinshasa batiango ya chrétien peut-être jabi bana bato tomona bango ozomona tomona bana bata vie après ne eloko ana peta nani pétage alobaki comme aloba vérité bimi déjà ayeko bete so eloko mama Katia betaka ayeko bete so eloko mama Katia betaka ke o papa zana ye ya nzambe après ça nini lelo akufa lelo akufa bayo